Mbote, 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 mbote na biso, mbote. Ah, journée mo kitoko moi. Ah, malili banigo sila. Malili ya Mputu. Mputuville. Mputuville, malili banigo sila. Mbote na bino, na yebi bozana kanda. Bozana kanda parce que na saleli bino numéro mogote ya politique. Na midi à l'élo, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu, les gars. Vous voyez bien que analyste Nabino, Naya kaka faire bino, kolobela bino. C'est là, ego lembisanga te pona yaka kaka kolobela bino na bando yaka kaka. Nesika ke tole la kaka Rwanda. Ti lero na mituna ka pona nini chilo mba komi na discours ya kofunda ka Rwanda. C'est que ça na Rwanda te. Ils ont impérialistes occidentaux. Pour Kagame aloba déjà. Alobi, journaliste moka tourner question. Alobi, why? Alobi, pourquoi? Yozo ke noko bundisa ba frère na yoba Rwanda. Alobi, cette question, il faut pas me la poser. Il faut aller la poser aux impérialistes occidentaux. Ce sont eux qui alimentent la guerre à l'est du Congo. Paul Kagame si alobango millions de fois. Totika kolati sakaye Kazak oyo ezaku tuna age na yete ezapetaï na yete. Est-ce que Rwanda zana makoki ya kobundisa un grand pays comme le Congo? Après lobby bozongi kaka na impérialiste ngo bosunga biso depuis to bandaki Union européenne ya kotika mbongo mabe mbongo ya boy tozo tonga banzela bongo Congo ba kotonga ngona mbongo ya Union européenne. Kabila Laurent Désiré Kabila lobaki tozana besoin eloko moko te ya bango tokotonga mboka na biso na mbongo ya mboka na biso. Le Congo est riche. Oyebi soki peuple congolais a comprena eloko moko na vie na ye ezalaki kaka mbala mibale. Ezalaki en 1960 avec Patrice Emery Lumumba et en 1998 avec Laurent Désiré Kabila. Deux fois. Oignon c'est Tigali Congolais a toujours zoba manipulé, manigancé par l'Occident. Deux fois kaka. Oyo Congolais pena à la qui c'est qui vraiment qui a zali Congolais, il y a eu deux fois kaka. En 1960 avec Patrice Emery Lumumba et en 1998 avec Laurent Désiré Kabila. Wana Congolais pena à la qui vraiment qui a zali Congolais à causer a komitika lokola nyamate. Et du coup, Congolais ngokaka oya uti ko bengana ba rebelle ya ba Rwandais ya bomina ba Rwandais belé na 1998 Congolais ngo lelo akomi na ye jaleluste ko yemba ko bina ko sambela komba zalaki nango ayebaki teke bandaki déjà depuis 1997 tango AFDL ekotaki na RDC. Mais Congolais akomi lokola mutu moko si azwi na maboko akomi ko bina ko yemba makambo zanga tina azasu na dignité te azasu na qualité te. Et puis Afrique mobimbezo talaka biso Afrique mobimbezo talaka biso Afrique mobimbezo talaka biso. Mais oyo Congolais koyo abengana ki ba rebelle na maboko oyo mais bango moko baza ko mituna ba question. Bango moko baza ko mituna ba question mais oyo Congolais ka koyo yeyo yete oye Congolais akanga ki ba rebelle na maboko oyeyo mais c'est incroyable. Ndenge ni Congolais ko koma zoba bo. Oyebi eza na homme de Dieu moko boya zali ivoirien. Kombo na ye Camille Makosso. Camille Makosso, il a fréquenté des évangélistes congolais pendant plusieurs années. Et le mec parle même lingala. Ivoirien wana. Un escroc lokola kaka mokuna, lokola kaka sonika futa. Donc, ba travailler yé pa ba congolais. Vous savez Makamboyo et bandina Philadelphie, hein? Il y a ba mensonge ko lalisa batu et bandine États-Unis. Les États-Unis, le gouvernement américain a payé le ministère de Dieu des évangélistes
pour endormir les noirs américains, batika na ba lâche, batika na ba zoba, ba créer bango une espèce de ghetto. Et puis au komona ba construction les États-Unis, yango na tango bolo bako pays bo eza modèle na biso, batu ba sekaka bino. Le Congo n'a pas un modèle, le modèle du Congo c'est le Congo. Bino bolingi Congo eza na modèle ni. Bolingi Congo eza na modèle ni. Namona Vital Kamera Egolobo, le modèle du Congo c'est le Brésil. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade? Yobi Brésil, modèle Congo yon a un modèle à Brésil. Yobi makamuni gouvernement brésilien sala pour na ba noir. Lelo na Brésil ba pekisa kutu ba noir. Ba pesa kasuba na bango ba kombo ba africain te. Parce qu'il y a aussi la manœuvre. Modèle à Congo et gros à la Brésil, modèle à Congo et gros à les États-Unis. Les États-Unis va créer un ghetto. Un ghetto, un enfermement, un noir, un alcoolisme, une prostitution, une pauvreté, un manque d'éducation. Bon, on est gros à la... Oh. Tala. Le diable, c'est un homme. Le diable, c'est un blanc. Je ne vous mens pas. Le diable, c'est un blanc. Que personne ne vous ment. Le diable que vous voyez, c'est un blanc. Le diable, c'est un blanc. Le diable, c'est un blanc. Le diable, c'est un blanc, Ndeko. Makambo blanc à Salaka, c'est facile à comprendre s'il est vraiment avec Dieu ou pas. Le diable, c'est un blanc. Que personne ne vous trompe. Le diable, c'est un blanc. Bon, merci. Na sali déjà ba manœuvre nanga. Siko yo tokoba. Bon, lo wana zo kumba. Na hôtel la caméra te bomi tungisa manabino te. En plus na lati glace pour na soleil déjà devant moi, ezo beta. Na hôtel la caméra te mais na zolo ba parce que na contrôlera ba angle mort nanga. Félix Tshilombo Soka Zalaki, un grand politicien, le rôle de Laurent Désiré Kabila, a un langage moko na peuple congolais. Félix a un langage moko te na peuple congolais. Tozo le bango mikolonioso, il n'est pas avec le peuple congolais. Ba oyo bazo kumisaye, la majorité sont des Rwandais déguisés au peuple Luba. Ngana zo ebisa bino eloko wana plusieurs fois. Ba côté la biso na ba réseaux sociaux na kombo ya ba Luba. Ba memisa ba Luba ba fardo. Certes il y a aussi un groupe de ba Luba. Oyo baza ko liana Félix Tshilombo, bazali ko kumisa Tshilombo. Mais ba oyo bozo mona na ba réseaux sociaux nazo belela ngo soko moni mutu aza na kombo ya Muluba azo kumisa Tshilombo na page na yo bloqué ye ndeko. Et puis soki o bloqué o moni Moussousou Muluba Moussou aye ko sengo demande d'ami ko yambate ezakaka ye wana a créé compte Moussou ya sika. Nazo pesa bino ba astuce. Boza la prudent. Monguna esi à côté libisoti na ba réseaux sociaux. Boza la prudent. Parce que c'est pas possible au bandi ko condamner Paul Kagame depuis longtemps et so yokata pays moko européen et condamner Paul Kagame. Non. France Koutaye a condamné naye, président français a condamné Nekoutou Paul Kagame. Et tu trouves ça normal? Ozo Yambaye pe, Ozo Sekanaye pe. Et c'est incroyable. Neni Toroza na bakonza basoba bo. Na bato bazana opposition. Même moi.
Faites comme le Mali. Faut changer de partenaire. Faut changer de partenaire. Faut voir grand. Il faut quitter l'Occident. Il faut quitter l'Occident. Congo depuis 19e siècle est comme terre y a qu'à exploiter, paix à qu'à bomber peuple. Batouana impérialiste, il faut le quitter. Il faut le quitter qu'on soit décision comme les Maliens l'ont pris. Boyana Bamasolo Teko, au président français condamné Rwanda. Rwanda Salini. Banani bazako armée Rwanda. Si Rwanda kutu mbongo oya budget annuel ya mboka na ye, et utakana aide extérieure à 50%. Et combien plus fort que raison, Rwanda zana mbongo kosomba minduki ya minene oyo, Guterres, Azoro Bake le 1-23 sont mieux équipés que la MONUSCO. Et vous trouvez ça normal? Toti gana nous coller là, toti gana nous coller là. Total na nous destin na biso liboso. Tozana ba konzia ba zoba, to se limiter wana. Il faut faire tout. L'avenir du Congo c'est entre la main de la jeunesse congolaise. Ce n'est pas entre le main des politiciens. Tolongo la makambouana, tolongo la fanatisme. Tolongo la fanatisme, tobi mana beglise ya binzambi nzambi. Tobi mana beglise ya binzambi nzambi. Tozotika la aliéné mentalement. Tozali soumayele te. Pona ba croyance ezangatina. Ba croyance moko soko tiango na mathématique, ça marche pas scientifique mais ça approuvé te. Oh, Ogozala Beni. Oh, Ogozala, est-ce que ça a prouvé scientifiquement? Alors, tout le monde a biloko wana. Et là, d'ici biso pongita moulayi, tobima. Tobima na biloko wana. Tokomi ba zoba likolo ya biloko wana. Soki toko bima, ah, wana malam. Soki toko bima na biloko wana te, ekozala mawa mingi pona biso. Et vous allez mawa mingi. Comment tu peux espérer na babiloko moko bo ils ont nuire biso. Ils ont rendre biso malade, ils ont rendre biso zoba. Et puis ozo kumisa mutu koleka kutu même nzambe wa keli yo nzambe ya mpungu. O fati beto, mukishi, mukwantombolo. Vraiment Congolais, sokozo souffrir, yo moko zo komitia souffrance na nzoto. Mutu musu azotia souffrance wana te, yo moko. Oza peuple moko za immature, ozali zoba. Courage na ba Congolais mayele. Courage na ba Congolais mayele. Ba Congolais mayele mutu bakosiko la Congo. Ba Congolais ba zoba te. Oyo bazo kumisaka mokonzi te lokola nzambe o béton o boye Chilombo esi a se métamorphoser alongwe déjà na poso ya bomboto akomi na poso ya Niama. Alongwe na molimo ya bomoto akomi na molimo ya Niama. Il y a un félin. Donc makila et pas ya félin, lokola ya léopard, makila eza lokola crème glacée. Il obelaka félin loko te. Chilombo ici akoma na ye impitoyable. Azali sou na mawate na motema. Donc bozele loko moko te pa ya Chilombo. Parce que déception, tant que vous comprendre déception, et vous allez trop tard. Mais vous l'avez déjà déception, vous avez vous l'avez déjà déception, vous avez Bola na Chilombo te ko condamner Rwanda, Obanda ko condamner Rwanda, ils sont équipés force na biso ya armée, ils sont équipés ango, opesi bango matos, ofuti bango lomeya.
ozosenga suna ba jeunesse ba yako c'est adhérer na kati ya FRDC pour esala nini? Est-ce que FRDC baza mukie? Alors bisika wana totiaka mayele liboso toko comprendre à qui profite le crime, à qui profite le crime. Nana ko condamner Paul Kagame te, na ko condamner Kagame te. Na ko condamner Kagame pour nani? Oh, parce que Kagame si asala guerre munena mokili. Bozo benge pe Hitler, asa Hitler te. Il ne fait que trembler, il construit un pont entre l'Occident impérial et le Congo. C'est les Blancs, c'est les Occidentaux qui tuent les Congolais. Un président français a été dans le Congo, a boy condamné na Kagame. Parce qu'il y a Kagame, et si à Lubarango, il ne faut pas me condamner, aller condamner les Occidentaux qui créent la désolation chez vous au Congo. Ce n'est pas Kagame. Alors bien on combien de fois Yeti Lombo ici a condamné l'Occident. Ici boyoka na mungongo munoko ya. Mais à la base c'est les États-Unis. Botala niveau oyo Biden a commis que a sacrifice ba Ukrainien nyonso pour une décision est favorable pour naïe. Biden, il est prêt à sacrifier même 80% des Ukrainiens face à la Russie pour ses intérêts. Bon, bino ba Congolais a calculé bino. Batu baza au créer des ordres au Congo. C'est l'Occident. Il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, le Canada, l'Australie, la Belgique. Ce sont eux qui créent la désolation en RDC. C'est pas le Rwanda. Bon, mais quand on s'organise, tolobi ke bon, totiga Rwanda, totiga M23 vanda ne kunana ba Rusha avanda. Botiga yi. Allez, FRDC bozonga, botiga M23 vanda kuna. FRDC bozonga. Bon, ba peyo ye go sala ba zone tampon, bolongo na bino botiga M23 a semé na désolation bozonga. Lokola pe Occident boy na ngoko condamné ye et boy na ngope kotinda force po eya ko déloger batuana botika bozonga. Siko nini? Bon, siko to s'organiser. 1 million de militaires. To armée plus ou moins 40 milliards de dollars na armée na biso. To somba matos na Russie, matos na Chine. Boy bake le premier grand vendeur yaba chasseur, yaba avion de chasse yamakasi actuellement, c'est la Chine. Si la Chine a exploité biso minéraux. Donc minéraux à ce soit. Mais tozo kokakoye bisete que après ça biso ata avion moko ya guerre. Tant Chine a zo ko minéraux pa na biso. Tozo fongolé maboko. Bon eloko nini siko ezosanga pour biso pe tosenga ba avion de chasse, même 30 avions pour ba avion de chasse ya Chine incomparablement na oya ba américain. Moutako sabinote. Ba chinois bazana matos ya solo. Oui ba payer belé si ba kota na bango na masolo ya Chine kala. Biso to tretaka na ba individu. Au lieu to tretaka na pays comme la Chine, on traite avec des individus. On n'a jamais traité avec le gouvernement chinois, ni sur le plan militaire, ni sur le... Et France Azoro Bakio, depuis longtemps, France Azara partenaire na RDC. Mais toko tiga biloko na mukolo nini? Toko longo na biloko kala to sala ba guerre belé to ben saraka ba voisin ba ko aider biso. Moba un moba de. On a fait appel aux Marocains. Katanga, Tanganyika, on a fait appel aux Français. Biso moko toko kakate. Mais mukolo ni toko longo na biloko wana. Baso kosa bino président na bino mboka ba américain muto batiaka sécurité na ye. Mais makambo lokuta ndengo na pona nini boso tia na moto. Ndenge ni tokoza la naïf tina niveau wana. To fungula misu bandeko. To fungula misu to longo na ba distraction. Kongola lingi distraction. Kongola lingi distraction to longo na biloko wana eza dangereux. Eza dangereux.
Tshilombo n'est pas un président. Point barre. D'ailleurs, Azotamboula n'a peuple été. Vous avez vu, pour Batuming Bazoui chance à Rosalana Laurent Désiré Kabila. Moi, j'ai eu la chance de voir ces messieurs et je les ai salués comme ça. Laurent Désiré Kabila. Un jour, Touti boulot na Sep Congo Tozoya, ils arrivent vers 16h. Toi, il y a une voiture Mercedes 190. Tu commis dans quartier 1 pour te Njili. Ponga à l'époque, nous avons foutu là dans quartier 3. Tu commis dans quartier 1, tu kota Njili. Tu moni millions de zali ya kukangama. Ba bisibso abi o Kabila, Laurent Désiré Kabila Zawa na quartier 1 Njili. Tu bunani tu to koti Njili. Tu déposer car pembeni wana boy tu ye o to moni penage muta muntu ye wana. Tu komo bele la ye. Tu belele to pesi mbote abaluki atali biso. Abandi koya parce qu'il boitait un peu. Abandi koya apesi ça va les gens, ça va, vous allez bien. Très bien. Tu soli na ye pendant 30 secondes ou 40 secondes. Alors mais pour non, tu pourras mon gars ça pena lumumbiste à solo. Mais pourquoi vous chantez Papa Yenzale Sili? Ce ne sont pas nous qui chantons ça. Voilà, les gens qui chantent sont là-bas. Papa Yenzale Sili. Laurent Désiré Kabila sepela na nzembo wana te. Biso moko ba témoin. Abi olé d'aller au travail ngabi. Biso uti musala atala. To uti musala atala maboko. Abi mais c'est bien. Abi est-ce que moi j'ai des casseroles ou des marmites pour vous préparer à manger? Papa Yenzale Sili. Là c'est Laurent Désiré Kabila Mutalobaka. Alors, au moni Laurent Désiré Kabila azalaki na même langage na peuple wana. Azalaki type moko. Oui, il a commis des erreurs de nous ramener des Rwandais, mais à la fin, il a renoncé avec des Rwandais. Il a dit ouvertement que le Rwandais et l'armée rwandaise doivent quitter la RDC sous une semaine. Aki Lombe. Yo so mona Tshilombo azo condamné par Rwandais. Ceux qui ont mis le Rwandais, Bakangio. Ceux qui ont mis le Rwandais, Bakangio. Bazana jeune Mogoboye, Azapeka Logola Touti. Comment on a Gilles Mouniere. Alobiga ko no makamba Rwandais yo. Il faut te fondre la ngomiso. Ceux qui peuvent tchaba maboko to tchaba maboko. Ah! La lettre est venue du président de la République lui-même. A Tindi Kasongo, bakendo kokanga ye na ndaku na ye. Babouaka ye na prison à Makala sans justice. Bozo comprendre si quoi nani azo gouverner biso. Il faut beaucoup comprendre bangen c'est hyper important. Parce que ceux qui tozu makambo na biso na maboko te bandeko. Quand on est bakosa Bino se beaucoup fi bokende lola après bokena bino lola te bokena bino perte bokena bino lola te bokena bino perte soki tozui destin na biso ya Congo na maboko te biso congolais na oto yebisa bino banda Congo et koma Congo 2 fois de suite to telemeli mundele na 1960 c'était Emeris Patrice Lumumba. En 1998, c'était Laurent Désiré Kabila. 2 fois de suite, au téléméli l'Occident, et puis il y a eu des réactions. Il y a eu au téléméli la Rwandais na Kinshasa. Mais les gars, est-ce que Kabila benga qui sont force ni nango et ya côté ya bundela biso alobaki la population, la jeunesse congolaise, prenez-vous en charge. Batoyo, basali biso détour. Toyebisi bango basonga na mboka na bango, basali biso détour. Bake ko tourner na Goma, bazongeli biso na Minduki, bakeiti na Bakongo, babandi ko ya ba envahir biso na Kinshasa. Jeunesse congolaise, Téléma. Et je demande particulièrement à la jeunesse de Tchango. Ah! Omoni leader Nengazalak.
omoni leader nenga zalaka Chilombo esi asala ba déclaration oyo ezo pousser jeunesse congolaise et les mezala nsima na ye non azobenga ba jeune batu ba kene ko s'adhérer na armée oyo chaque jour il y a des soldats congolais bazo kufa lokola ba mbinzo trahi officier militaire nyonso oyo baza na front wana sont des Rwandais. Est-ce qu'il n'est pas conscient? Il est conscient, il connaît ça. Bon point ni azotika ba congolais ba kufane wana. Parce qu'il est du camp de l'ennemi. Là, il faut bien souligner que ce monsieur est au camp de l'ennemi. C'est hyper important. C'est hyper important, il faut tout ça à mon tout yeba. Bon, bana mai, bana membre. Na ina mo marché mogawa kosomba ba gombo, ba dongo. Pungali nga dongo na ngulu mingi. Dongo sali yango pembeni. Utumbeli nga ngulu na foru pembeni. Donc voilà. Chose na biso mibali ote balata ba cravate aza ko baka forme na balaba te biso za mibali ba memaka ba pondu na mapeka. Moi qui tunga na ina maboko bana pe papa yenza lesili ndenge ba papa na biso bazalaka biso za bongo to monani lobi